Comme un DJ, je na administration réseau. Comme dans sa formation, ça fait au moins 10 ans. Je suis informaticien. Je suis en musique. Avant que tu aies un peu de profane, je suis profane des alara. Na musique chrétienne, beti wana tout qui musique chrétienne. Demana ninga ki musique trop par rapport à kokola ti omoninga na se retrouver DJ. Oh. Dans des musiques profanes, eroye ko yamba nzambe disons. Des musiques profanes, elle a longue la musique profane, la musique religieuse. Vous comprenez? La musique religieuse beta wat. Musique religieuse na beti na académie, na groupe Jean 316. Vous comprenez? Na umele kuna combien d'années? Ça fait au moins 5 ans. Ça fait 5 ans, vous comprenez? On 5 ans vraiment. Au moins, Matou Samuel a dit. La caisse est mouillée, soit on a go. Et Matou Samuel a fait aussi ouverture à Yanini, Matou Junior. Les équipes parmi. Ok. Vous comprenez? On a travaillé parmi, on a travaillé chez Matou na Pigeon. On a Ers, moi c'est na Koufa Kala, on a Mama Titi. Qui est ma pire na mère. Mama Titi, moi c'est Liboso ou Koufa. Arabe ma pire na mère, tondo kindiwana, Pigeon, todo travailler. Dans le monde a pu la vending, va travailler. Wana obit arabe. Ok. On a tout prié na Carlos. Vous comprenez? Wana mère mais ma biso na son frère Carlos, boyoka Carlos Kala, les Brésiliens là. Oh yaka, abando fula mu pépé. On travaille wana, toujours ya ba frère Daniel, Daniel soso là tango. Demande pas passer Carlos. OK. Tous ala wana. Ozo comprendre. Timara petit na zolanda yo ebika ndi makambo ngwe. Pasteur Carlos akufa. Oui, pasteur Carlos akufa. Pasteur Carlos akufa, Pierre Sonam. Pasteur Carlos akufa, mais 10 saisons continuent. Bazo omoni musique chrétienne, bato avec ta musique chrétienne, bazo ara nzambi na para na bango. Kasi tu peux pas musique profane eza benga ngo dans musique à mokili. Musique à mokili. Kuna na musique chrétienne eza musique nzambe. Oyokana. Biso nyonso c'est l'instrument moko de. Biso nyonso ça instrument na nyonso. Yango ka ba musique c'est peu abetela. Mais différence c'est zani, différence il y a par message. Vous comprenez? Oh ya t'en fait un message soit ta yembeli muto, ya t'en fait un message dans l'amour de Dieu, azo yembela selon makambo ya nzambe. Vous comprenez? Différence c'est ça wana, mais instrument nyonso to c'est le même instrument. Moi na maman kobuka na te yoka lisolo mama Justovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux rythme na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kookela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Justovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala kezambe te silaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w il faut na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite ke zambe comme na Canada. Ah bon lobana noaida Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwa nzoto, makasu,
Ngadiadia Pekimbi Olongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi Topesio. Bon appétit. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Nga soki naza na mega nakomaka chika Aïda, il y a combien de mois encore? Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache, maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Bonjour, bonsoir, na internaute News to Bolandaka. Votre humble servante Nandela Exemple TV, Janine Kalanga la souriante, autrement appelée maman chérie de la presse congolaise, Nalinga Ming Ming Boba Kisaka, la maman des triplés, très chers internautes, et ça la ranga, et c'est un autant na banda kunabino sans autorisation nabino P. Nayambela Rabino toujours invité selon ba demande Nabino par là nous allons ingratitude à remercier ba partenaire nanga o ba soutenir nanga de près ou de loin. Premièrement un grand merci derrière la caméra tozana de maf merci à toi, un grand merci aussi à toi Balobi Barezi Baza, messieurs les journalistes et producteurs matures, un grand merci aussi à toi Balobi Levé David Olito, doux de caractère, Solange Maïka SM, La Réserve, le pasteur Christian Lema, prophète. Un grand merci aussi à toi, prophète Bénédicte Lema. Un grand merci à toi, Balobi et Sarah Ramazani, La Chanel. Des gros coucou à toi, Balobi. Le 11 novembre, est anniversaire. Il y a Moko, il y a maman chérie. Nalingaraming depuis Canada, Balobi. Tantine Zozo, mère triplée, à Canada triplé. Loko anga de gros bisous à toi. Un heureux anniversaire d'en avance. Merci beaucoup, Nabino News. Tout très cher internaute, tant que Naya Kalibusu Nabino. Et ça la razard, te pour Namemela Rabino toujours. Bah, invité, sinon, bah, demande Nabino. Na plateau nanga nazanga morote nazana moko ya ba invité nanga o lelo toko découvrir na plateau nanga nanzela exemple télévision aza moko ya ba DJ tant toko na présenter bino yepé toko solola na pona linga toujours ba invité nanga bazala à l'aise et rozala bien de maf o fungolela nga plateau nanga pona bandeko nanga ba internautes o bazolanda ngai va découvrir invité. Bonjour Papa Wesley. Oui, bonjour Maman Jeanne. Bonne santé. Oui, calme, pépélé. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation à Bino. Premièrement, un mot par rapport à l'émission Nabiso et Alelo. Oui, merci vraiment Nabino Nyon sur l'exemple TV. L'émission Bino tout Boland, Nabiso partout. Merci à Maman Cathy là en Paris. Merci à Maman Denise là aux États-Unis. Papa Paul, Batutu va soutenir Rangai. Merci na terre promise que tu n'as pas le prophète Kessalema, Yotemadi, Bénédicte Lema, Timothée, Bakambignon, son maman Ariette, n'a pas son beauté. Merci sur Wesley, bébé Wesley, na maman Nissa. Merci beaucoup. Papa Osley, lelo na ye na bi kenaza moko ya ba DJ na plateau nanga. Tout mes campé non ko solo la makambo ndenge ezalaka po lelo okoma DJ. Donc obanda ki yango na ndenge nini pona o arriver ti lelo. Oui, okoma DJ nga sali na sisi na administration réseau. Ndenge isimiko na sali formation, ça fait au moins 10 ans. Téma la qui informaticien. N'ayez non musique. Avant que tu yango na bande na ndoli, na bouté na profane, et puis quand tu dis na profane des alara, wana na musique chrétien, beti wana tu viens musique chrétien. Tous pardon Papa Wesley na kati ono maluba muke. Outi na musique profane wana. Obeta na orchestre nini pona eloko nini pe epusa yo okota na nini oya na ngamba ba. Donc, comment dirais-je? Ok, c'est la musique chrétienne, quoi. Ah, voilà, on a bandal. Voilà, tu as en Syrie. Voilà, c'est un enfant qui sait qui a répété dans bandal. Dès à la range, on dit qu'il y a la rati. Oui, que la drum, on va dire drum, orchestre quartier. On va dire au bêta, on a un DP à rapper invité. On va dire qu'il travaille à rapper bien.
on a invité on a orchestre mususu ils ont parti par là au moins que depuis qu'on bêter là-bas vous comprendre des mananiga qui musique trop par rapport à Rokola si au moins on a se retrouver oh dans des musiques profanes ROY koyamba nzambe disons des musiques profanes elle a longue la musique profane la musique religieuse vous comprenez la musique religieuse beta wa musique religieuse na beti na académie na groupe Jean 316 vous comprenez na umele kuna ça fait au moins 5 ans ça va 5 ans vous comprenez na travailler on banda 5 ans vraiment de travailler vraiment ti na ko quitter wana lelo na terre promise. Et pour cela, nous continuons. Oui, au sein de l'académie, hein? Oui, académie, les lots se retrouvent dans la terre promise. Est-ce que dans l'académie, à part, ils ont un groupe qui OP déjà, et ça, moi, c'est tout le monde a pasteur Mike, orchestre, maman Micheline Chabani, Lola, moi, belé, musicien chrétien. Mais pourquoi au Kenya qui bête porte pas na bangote yo suka kan académie directement pour terre promise et ça église. Vous comprenez? Les églises na mona kandenge au mixara musique nous pendant kilt. Siko dis-moi un peu pourquoi au Kenya qui comment dirais-je ko Kenya ko bête porte pas ba mission chrétien na biso. Ah wa mission chrétien. Na zonga bima moi mukesima. Na zongi su mukie vraiment si me rappeler ni lo zongi mukesima. Au moins, Matou Samuel a bimé. La caisse est mouillée, soit on a go. Et Matou Samuel a fait aussi ouverture à Yanini, Matou Junior. Les équipes parmi. Ok. Vous comprenez? On a travaillé parmi, on a travaillé chez Matou na Pigeon. On a Ers, moi aussi na Koufa Kala, on a Mama Titi. Qui est ma pire na mer. Mama Titi, moi c'est Liboso ou Koufa. Arabe ma pire na mer tondo kindwana pigeon todo travailler azomo na pe ba vinding ba travailler wana obeta arabe OK wana to prier na Carlos ozo comprendre wana mère mais biso na son frère Carlos boyoka Carlos Kala les brésiliens là wa yaka abando fula mu pépé bando travailler wana tozo ya ba frère Daniel ora Daniel soso la tango demande pas passer Carlos OK tozala ka wana ozo comprendre timara petit na zolanda yo ebika ndi makambo ngwe Pasteur Carlos akufa oui Pasteur Carlos akufa Pasteur Carlos akufa Pierre Sonam Pasteur Carlos akufa mais l'église saison continue la nouvelle pentecôtiste de Jérusalem OK l'église saison continue là musique vraiment la lingue trop musique na lingue trop par rapport au tamboussa la bandi pe moi marche ndenge à la rare il y avait ma musique trop nga siko na rara complexe na musique to tema na zana chrétien yo profond terrain nga ndora nyonso vous comprenez na beta bedum na nga bien passé na ndora nyonso na ndora nyonso pour cela na yo ka nyonso na yo ka nyonso na bango nyonso et faire défi à mesure et on travailler et puis c'est un sous ba fortifier quoi on comprend par rapport à la musique profane no biso to négligeara na ba talent na bango vous comprendre biso to dara so to vandi ba chrétien ngam na biso te bon biso to yesu ka part na biso te on comprend biso bateau to ndé to kina bango ba comprendre le roté vous comprendre na bazo au moins musique chrétienne bateau avec la musique chrétienne bazoara nzambi na part na bango kasi tu peux pas musique profane eza ba benga ngo dans musique à mokili mais kuna na musique chrétienne eza musique nzambi oyokana biso nyonso c'est l'instrument moko de biso nyonso to ça instrument na nyonso yango ka ba musique chrétienne pe ba betela mais différence ezani différence ya par message vous comprenez. Oh, il a fait un message, soit tu as un mouton, il a fait un message dans l'amour de Dieu, il a selon Maramou Yanzambi. Vous comprenez, différence c'est ça, mais instrument, non, surtout c'est le même instrument. Vous comprenez, so on remarque bien, la musique, oh, ils ont négligé, le roi musique profane. Bazulu, munze momora la musique chrétienne, yo betangwa, yo pesa on va beta. Oh, yo kana mawana nzembo na. Façon ba beta lo nzembo na yo lo baté. Oh vraiment bateau yo vraiment ngana sala ki rien façon ba oyembelo nzembo nona na ba notes na ba kangi gam ba beto mo nga nzembo yo beti musique chrétienne siko bango siko ba ziango ba interpréter on ba yemba ngo siko mais o lo ba bima te biso de ça ki rien ya wana e poussanga nga habiter bateau vivre ko yoka bango ozo comprendre ba mayele belé na zora à travers bango OK
Donc, mayele belé aux zones de musique profane. Mais pourquoi pas au coca peut ka kotika la kunati. OK, kuna to moni ba hérité ou atabazana ba jeune leader, ba déplique pour moi que je salue à passant. Bah donc baza mo belé, ba artiste et musicien. Au coca peut ko dépend na bango au comme no ko beta kuna po on dirait yo linga beaucoup plus bani na banzembo na bango pour na édifier ko et excellent ko un plus par rapport à ba chanson chrétienne. Oui. Bango nyonso, vous tchara bango nyonso. Mais on lobby beaucoup plus ba musique profane non? Oui, musique profane. Faut tchara bango nyonso parce que bango to ba beta ndolé. Mais oya bango to négligera bango te, dès que toi na que to négligera bango te. La question non pourquoi pas na kenda ki kuna mais ça va parcours à vie ça va parcours à vie balukango di manière d'une autre vie vraiment bah c'est découragé à rater vous comprenez sur le lieu pour focaliser quand est l'eau moko vraiment dans l'avancement vous comprenez et kuma ma musique ou te sili nango et silité continue nango et puis kuma na ngacha na kuma na ngacha na omina nga chaye comprends na ba ville wana sio na omina nga chaye sio muta au côté na poste que ta musique chaye on comprend ya makambo oluka de yo kuno kende kuna lelo ton lobi kuna ton mais yo tala ton yo so mbamba journée on comprend na omina nga chaye on comprend na ville wana omina nga chaye na omina ngo teka bilamba nga siko muto informa nga mingi muto ma pesa nga force mingi ma na luka mbongo ya mer. Vous comprenez, mais quel que soit le niveau nazaki, il y a des cas, attends, c'est un peu de l'école bien, attends, il y a des ligo, attends, il y a des ITP Gombi, là, c'est que les vraiment mingi na go, c'est diplôme na nga, jusqu'à toujours na go. Vous comprenez, quel que soit le moyen nazalé na go wana, au moins mais, azali na ba kiosque ni belé, tchenga gérant, t'as qu'à nature responsable, que gérer non bon na âge à 10 ans. Mais on voyageur qui n'est pas un ouana que sont basari na wana basari zo réuni faut y basari ba na ce qu'on dit na ba 17 kiosques na gérer ba vie vous comprenez mais esprit belega mamuka ya la wana na joana ndu le pezara vous comprenez vous continuer kaka ko lukambonga bi awa kende to kende non panjo non et pour cela elle a zumbongo na commerce tema na zaki na idole wana nga bandoko bule nga pe un jour fona ko ma le jour na banana wata moko ndezala rara la vie opération courageux de bane na moko nazoteka na ville wana ko servir masanga ko servir mère nanga mais bon na ndoko zwa piste na ndako bomba so na kuté na pouvoir moko combien boy talaka na âge il y a 300 déjà pour combien aussi $600 est-ce que na oya pe na magasin na négocier est-ce na oya na 600 euros ou à 500 na pesa bino atanda ndam moi na pe premier somme pe na pesa mongo belé moi même na yepe 350 etikali 200 et puis que bana lar nanga ba kita ba mata bana ozora pouvoir na ngai so na budi 100 na budi pa na répliquer rempli na kaka bon na bandi ko komi bongisa malembe ye moment ya ki pe by to continuer quand on look parce que ba mato c'est singa ba fuza na ngobele na fo na ndenge vraiment ba msu baza na ngote mais na ki on aza na ngo yango ne permettre nga na se servir quoi pour na gagner mbongo na za na ngo vous comprenez et pour cela ndo bosser malema mato spare revient na ngo bien nga ando ça la administration réseau assistant na administration aza ko prof désiré vous comprenez yetema ba no mona nga petoni mama musique to ya yako coach nga siko machine wana fixe tinga machine fixe wana na kabamba wana nyoso so ibi stade kabamba wana serana kabamba na commune Kinshasa wana serana na oyeba ke desempa yi azui circulation ya stade kabamba au bon point tout ça là puis là fort wana na teka masanga na kati wana kabamba mais mbongo nazozwa yo yebi kaka vision za kaka ngai ifo nazwa ngai on comprend vision kaka ki bongo kaka quelque soit tozo potana wana mais na ndo bundaka ngai pe fona sa nini nazwa wana pe nazobomba babilo ndam nani départ ya DCMP RE au Panzana batikani ndambu boyindambu c'est forcé de s'imper au longwa renaissance ya okota wana tuzipe na renaissance to bandi toujours ko lukaka mbongo na bango ko luka mbongo na bango to luka mbongo na bango ti vraiment ye moment etaki be stand by jusqu'au yebisanga elo eti côté bando zo la ya wa lunde kanga siko so zangi na
ba mission musuté bien ba objectif au katana oloba ici na ngo ça pe marambesi mais tellement toi qui ba courageux toi qui bien formé par Katikael to persévérer lisusu persévérance kaka persévérance au moninga lilo na okota mère akemiki na ça l'effort na zungi la sunchi OK na ça l'effort na zungi la sunchi na zungi la chiki ozongela TV na nga bino yo foko yo nde ozawana mutuno pe za pete yo banda aussi ça belé ozana technicien mais au pe simbalo na ça l'administration réseau na bani l'administration réseau te malaba ba formera bien na ba moi tozena bango na se retrouver vraiment prof parce que fait ça appelle initiation on a pas su initiation informatique na se retrouver et prof na komi na sous prof tala na passe pas on landa zo na komi na prof na mo pesa na pe cours informatique ba pe ba yeto pe boto beti te mezara bilo moko ya loi di 100 ou botami na ngo mayele mo bo so ezo senga ye okutana ba orientation mo bo pona ba na ko se éclater vous comprenez pas na yoko malanga prof na continuer d'administration réseau na ndo poser ba caméra na ba musala vraiment eye ko payer botoke wana base vandi location musique wana base vandi na mketo bandaki ba pe ofinga yo ibika ndezala ko finga za pa ba ofinga yo banyama musique pola musique critique banyama na lupango na nguyo yo bandia lupango na musique no pola non ya bien te bandina no mais nzambe pa ninga bongo te nzamba ninga bongo te dès que mutana ba missionné musuzu nzamba za azala ngamu na ye ayebi ndenge ni koto memela ye nzamba bando chalobo bando mona ba dernière de démonstration pra musique bando mata musique ba compte bando ya ba médium bando ya de ma musique ya ko pola ya kala to ndo mema na pousse pour tomber pe solliciter ba konzi pe ya mboko pe ba kombi solliciter pa occuper na nini obetita occupé à Nino Betty, comme sur musique. Donc, si je comprends bien qu'il dit que ça aura beaucoup plus chez ça, bah solliciter pour na ba fête, ba anniversaire. Mais au tout cas là jamais qu'on bête na boîte de nuit. Non, na bête na boîte de nuit. Na boîte de nuit, na tu vas bête de ba petit dans formé, ba on est ba qui bête na boîte de nuit. Mais aux appels na moi connaissance na ba DJ mususu, ba DJ pe aminene o toyo kaka. Oui, na za connaissance na ba on passe so reconnaître ba grand T, on a toujours affaibli. Ba grand bazali wa bimia ba baza wa bimia ba DJ basala ba kombo biso nyonso toyebi DJ batanga bango na Kinshasa biso tout toyebi soki ozo reconnaître bango te okini pas ozo comprendre okino vraiment ni pas tozo rappeler stratégie ni pas na bango nini na obetela nduli yo po na mayeli na obetela nduli sikoyo ngai avantage langue za kini par rapport à ba petit nando formé non koye ba machine te ba mona ko DJ ozo comprendre parce que bamona muto za machine ayebi nyonso muso ke ba ke komede bi koma kuna ayebi déjà ibo sala saisie en détail ya zani focaliser na ma musique abina ba wodi wana te ba office wana ayebi ni yango te ngaso on ando ça l'effort par rapport ba DJ to ando formé ba ye ba ta saisie parce que mokile ko changer qui DJ ça lui pas oui monde des évoluer lève so bengo côté mo boy oye wana secrétaire bazo koma mikanda pourvu ko sala rata saisie à pambo zo comprendre petit botanga bo sala ta saisie pa boye bata ko zo comprendre et que bo sala saisie ba monde ba ko ngajora na saisie au sala zo imprimer ba konzi banini nando focaliser bon on tcha ba on a ba office ba dudu ando ben ando tcha ba on a ba office wana par rapport à musique tozo ke ngasko na linga mingi nando focaliser na surtout na musique na biso mo nande ko se focaliser na ngo makasi par rapport à ba grand ou ba beta zo comprendre parce que ba grand basé bé on beta musique Congo basé belé par rapport pe na ndenge pe to sala boulot na biso yebi staff ezali to tinda pe ba musique au monde abatu musu bazo ya ba pression par rapport les musique moko beta ya kala boy au monde vraiment mutaye mais o ya mutaye yo yebi café café Rio on se comprend bonne année na café Rio yo bien talaka mutaye de ya igana o beta nzembo wana mais o aura ba carré telemia mais chose nzembo wa baluka rango pe on se comprend baluka rango parce que génération lelo to boyité génération eza trop avance trop par rapport à la génération lelo on se comprend ba pe na posa pe ba musique et pour un conseil on se comprend ya on moni ke enga ba besoin éviter nga le roi pas ba konzi kuna ko sala erreur o banda ba musique o soki ni mama ba oyiba tema bima parce que des autres oui
musique ya classe par classe faut ba mileni noza nango c'est ça musique nini mileni naza nango na beta musique nini mileni naza nango na beta musique nini yo kemba na mo na ba fête ya batu ba vandi ba tiba couverte ba nini ba yo rapuna déjà bandi ba yupi mais ba yo telimso au moins ya ba baye n'instrument ya yo bima parce que ni obandi ba gaffe de obandi déjà ba gaffe parce que ba on peut ba na posa ba yo ka musique pour ba responsable voilà et obeta ba musique ozwa général obani na génération kala ozwi ba génération nyonso bazali o ba beta ba musique bien ba rumbe ezali na Congo na biso ba rumbe ezali na se focaliser vraiment libanda te ba rumbe ezali na Congo na biso et pour cela que on a ebisa yo pour na décembre yo et ça les mois koko sauté mais ba bina prolongeant na ki vraiment na organisation likandisango nano eyelaki yo ndenge nini tozonga mwa moke nsima mpona na eloko olingaki osala na décembre olobi opusi yango mpona janvier mpe okomeka mpe koéclaircir bato na baoyo bakoya mpona baya kosadere par rapport ya compétition olingi osala mpona ba DJ initiative wana na ozwi yango ndenge nini iliane eyelaki yo ndenge nini olalika olamuki olobi te naluka na associé ba DJ baya kosadere nasala lokola compétition idée wana eyaki parce que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. OK. Au moins avant là comme DJ ngala l'autre rango DJ. Nous on comprend ko beta musique. Initiation pe yaki pe na lota kiango. Parce que babi projet nyonso yo lotango. Yé wana nzambi mutako zote. C'est que yé wana, c'est que yo banda un pas à repuyer yango. L'aime se reclater. Nous on comprend initiation le roi ya ba DJ on le beke pour na beta concours na bango. Fa ila na décembre na prolonger yango. Initiation est qui pour na yoka ba DJ nyonso. Vous comprenez, na yoka vraiment ba DJ nyonso. D'abord to ki na ba granté, na habiter façon ni ba vivre. Vous comprenez parce que soto ye normalement bo mona mutu so za kine kuluna ayoko ni ki DJ. Lem su mutu mo za na bar to boîte ayo sengi nzembo mo bo moni tellement za na notion na ki kuluna wana. Vous comprenez, manque de respect, éducation à bien té. Oui, on manquer. Ça veut dire 40 ans entre temps nzembo et muto vanda na loko na bino azo sepe na nzembo yozo beta azape na capacité pe o singo disque demandé mais o ba disque demandé na va surtout na va ni na ba veto ozo comprendre na ba veto ba lo ba kate petit na ngata bino oui que bino ba bébé c'est musique ata bino mo et comment na ba fête mususu pa so bandika bo ngo bandaka bani na ba vie ba te ba kina ba génération etikali sika oui mais par rapport à mbongo vous comprenez nga mbongo mingi na la vie ya ba mbongo ba vie vie manki chanson moko bo itala mutaya bambio bimala bambio 400 et qui na mbongo ku ba louer a raisonner ninga belé au moins même muto simba mutu azana veste leli ya simbi atuni pecho melakani binga ba ngale msuka state ojino au moins même kasi pour ni betinze moment bolem so a la souffrance na ye les lois comme na bozui a raison au moins que muto alela au moins yo est fait mais muta leli na nzembo ozo comprendre a raisonner trop y en a le dans ça l'association par rapport à ba DJ ba DJ na biso bazan merebe par rapport à ni obeta artiste surtout ni artiste obeta comme nena ayebité mais surtout quel banda beta nzembo le banda ayebi artiste na nzembo jouer bimi et bien que j'ai dit a persona ba air wana pe exact mais ya artiste na biso moko ya Congo o mona DJ ayebité eza normal te on se comprend artiste na yo vraiment na kati ya Congo ayebité mais obeti rumba na ye oyebi ya kana ba rumba ezebele mais musique na biso congolais lobaki dans ça l'organisation par rapport à ba digital beta génération nyonso on se comprendre donc une classe par classe mais tout na mingi ezala vraiment par rapport à ba artiste na biso minsa album quand artiste comme nani album et ça sur 5 ans on se comprendre au moins ba DJ faut la maîtrise attends yeba non nyonso te faut yeba ko se défendre mwandambo wana ate mais pour vous yeba ta artiste moni mutu dia mutako yonto moni artiste eza ye wana abimsaka apeso mbala moko chemin abiso ya artiste comme on tel mutentel abimsaka album autant on se comprend ya on moni ke na salaki une station wana il y a société ba DJ mais d'ici là à décembre bon on a déjà affiché nango et on a déjà ba DJ na avec DJ nyonso ya Congo mo les ala m'a dit une grande coco nzamba cha biso loboko les ala m'a dit une grande coco ya Congo mobimba DJ nyonso a s'adhérer
na tiens na rara ok droit d'expression yebi quand des alara parce que toi on a commis à battre faut c'est ça ba droit ma belé quoi là ba tout ndenge za faut vraiment organisation mo que ça la bien ça dit na tiens 5000 fois mais ndenge émission ezole kaboui même que avant fin nango émission surtout ça là pas de problème biso tozali pour lancer message pour pesa na ba fiche ndenge nini on ça to boy to biwa aussi la rabato ko min scroll DJ wana mamba ba damala rabato ça la faux on comprend yo bi m'aventurer to beta na musique na biso moko ya Congo ba tu ba yo ka musique na biso musique na biso moko vraiment to ba mina ba rumba. Ezaka journée moko ou bien au lundi sabat jour. Donc au salango na journée moko ou bien au salango ndenge tout monde ba ezani best of the best et les cas ba oh innocent bimagani. Superstar. Hein, donc au salango du genre à bongo ou comment? Qui vraiment na procédure parce que eza concours. Bagiriste vraiment azala ba ebinduli c'est beau pesa ba bon moi total la possibilité pesa na maman ma copine biso to sala on to débrouiller gars on voit c'est là to luka c'est là pourtant to débrouiller gars on est lo resa nini et les cas bien parce que ba dit jo ba beta awa on se comprend so bimia à tout les quitter mais aussi que dans mon notion moro OK on comprend parce que juste on va yebi musique bazar on comprend et la question et Laurent est organiser ça l'examen d'état papier na ba pesa item wana yo siko yebi lo retour répondre on répond le roté on comprend yo c'est et lo nyango tindio yo ya non ndingi ba tout na yo parce que papier fi ndingi pe aux on comprend et que ne marque concours par concours. Vous comprenez? Toujours les bapés, il y a éliminé pe barosala pe. Vous comprenez? Si tu s'éteindre, tu retenir à deux. Vous comprenez? Premier et deuxième. Vous comprenez? Tu retenir deux, premier et deuxième. Moi, je vais gagner combien? C'est là ma prime d'encouragement pe. Ma prime d'encouragement, ça y a bien. Tout le temps à monter, mais ça bien. Vous comprenez? Et ça bien. Depuis que. Na yeko l'attaque DJ na. Bateau balandanga. Depuis que. Maman Béa à Paris, Winsley, Papa Paul, Maman Denise aux États-Unis, et puis que mon émission Oyo, et puis que moi force ningi aux ana sponsor donc aux aba sponsor on dit non tout vite. OK. Tout ça on mais émission là. Mais va beta ka apporte. Oui, to beta, to dara mais to se confier non te kuna mais so to binomo bo tiago za non na première so ka yé ils a la paix dans le bon. So que sponsor yé te ils a paix dans le bon. Coach non négativité te na bi que nyonso ezala bien. Nyonso ezala bien parce que eloko na ngala sala oyo. Ngamo na raisonner fort. Oyebi que ba mise ba beta la Zénith yo ka des DJ ata moko signé Zénith DJ mo ta beta Zénith maman vous comprenez parce que DJ c'est no ba capacité na ngona ngolo ba teke ba boyi te c'est no ba capacité bazala parce que ba DJ ba na ba nzembo belé ba répertoire na mituna bango c'est belé vous comprenez a ozo Zénith wana pe 2 heures ou 3 heures du temps vous comprenez au beton so ni pe tongo ça to beta ba fete ba tongo ça au fait musu kunga kuna ba mo be so ba dinda mio wana vraiment DJ to ba sambongo vous comprenez ils ont fait de 18h 5h pour na ba confinement tokomi vraiment komi lingi le 23h vraiment ngaya to lobi na ngazo pardon so bula bino wa bula bino parce que mokonza moka pekisi so comprendre 23h vraiment ngana kataka nanga ata kuti bolobi ko basa monga bi rien mwena kata il faut vraiment ba DJ ezala isengo mingi DJ moko intel abeti Olympia DJ moko intel a signé Zénith ba benge vraiment na Zénith ça qui vraiment beti mais abeta ba artiste nyonso vous comprenez ba artiste nyonso oyo alinga surtout ba artiste ngalinga mingi ba artiste congolais vous comprenez alinga bango trop surtout ba sala ba musique bien vous comprenez ba musique oyo eza vraiment édifiant oyo pesa vraiment message ya bien ngala là bango fort vous comprenez ba artiste congolais bazali. Merci beaucoup Papa Wesley. Tokomi déjà na suka ya émission na biso un mot de la fin avant non ça un mot de la fin non pour l'émission après j'ai quelques questions on a beaucoup plus que tout na ba invité nanga na suka mot de la fin par rapport ya ba internet au Bolanda yo au PSP numéro no ya contact. Oui partout ba Bolanda ngai. Ouais, biso tozana pour nous servir bino, nous utile dans la société, nous comprendre pour transférer des messages par rapport à l'artiste oh bino bozoyoka.
on peut plus que ming sous pas na biso. Vous comprendre. Moi, on a fait na PC vraiment maman Jani, merci trop. Merci vraiment na tout bon dans sur internet. Merci à maman Kati Kaele vraiment voilà. Na peso merci. Papa Paul vraiment oh bois ka bosé na suka bois katé. Dans les bons. Vous comprendre. Na PC bino vraiment merci trop. Vous comprendre. Tout bon vous soutenir nga na PC bino vraiment merci tout na ba DJ nyonso ya Congo. Vous comprendre na félicité bino merci vraiment trop. Ok, merci beaucoup. On a quelques questions. On a beaucoup plus que tout. On a invité na suka. Papa Osle, ceux qui nous ont balobé bandela moki au lingo salanani. Nous avons balobé bandela moki. Comment on va pasteur? Pour nika pasteur. Ah rien pasteur. Oh. Kasi pour la ni to yebati. Na linga parole de Dieu makas. Vous comprenez? Nous avons beaucoup comme pasteur. Tu sais quand ça va bandela. Na linga vraiment parce que na l'épisode il y avait tapé autour de l'équipe. So nzamba ni to comme DJ yende karaté mais tout soit bandé nzambe kara marche wana parce que à le début on a so ngeke na salle là non salle là mais tant pesa nango ngolo bateke na tiki ngalinga la parole de Dieu trop vous comprenez linga vraiment parole de Dieu trop surtout bato ba prêcher la parole de Dieu solo le ba solo vous comprenez bango vraiment na linga. OK. Papa Osle, ceux qui jouaient, on a oublié na poste ni. Ceux qui jouaient, on a mon 7, on a bêta DS. Pour Anika 7. Oui, on a bêta 7, on a bêta 7, on a 2. On a bêta 7, on a 2. Papa Osle, couleur préférée na? Couleur préférée na. Couleur préférée na nga linga blanc. Pour Anika blanc. Na pembe patara ya Yesu. Ah, ça m'a pembe kaka. Tu vois, ils ont parfait mais tu n'as pembe, vous comprenez? Plat préféré na yo? Plat préféré na nga, nga ali afumbo toi. Nga ali afumbo. Ayo, nga za mkongo, nga ali afumbo. Nga ali afumbo fort. Vous comprenez? Nga ali afumbo fort, mais na ninga pe mingu milati. Nga wopi milanga bilo meti. Nazanga ngote parce que muto a pesinga ba courage o melati parce que mère bien na bota mara ndoti ka chez mère akulu mère bota na boutique o teka bani njumba na pesi mbote to njumba voilà na ndoko mela ma tipa na nga yo so piminanga biloto za bien so piminga ti na mono faux. Papa Osle, marié, célibataire, fiancé, proposant, père de combien d'enfants? Papa Osle, DJ marié. Marié. Père d'un enfant. Vous comprenez? Papa na Osle. Maman za banda Sarah. Ndoyi nanga. Ala ndaka caractère nanga. Vous comprenez? Parce que na boulot tozo sala peso za no responsable ça pe ba gaffe belé. Ça même ba gaffe belé to boité na bina nanga parfait. Vous comprenez? Il y a ça munene. Vous comprenez? Na za nanga parfait. Vous comprenez? Par rapport à boulot tala na kacho malobate maman Jani vous comprenez tala au moins muto azaka responsable a raisonner ndé mususu ouais vous comprenez muto azaka responsable ata bota a raisonner pe ndé mususu vous comprenez a raisonner ndé mususu ozala ba mango nozo mapango na oza stabilité c'est pas stable parce que stabilité faut tout monde moi sur wana mwana parce que ato za ndi mapango ato za 15 pieds makango soki wapi mais souka na ndako na ndako ouais vous comprenez yo za na place non fixité le droit biso ba DJ olalia non c'est pas normal vous comprenez na mukio biso dozo oyo non attends aussi sinon maramuté mais tu as toujours la procédure. OK. C'est vrai que Papa Osle ça l'a en bien. Papa Osle. C'est vrai que ça l'a en bien. Oui. Ça l'a en bien. OK, merci beaucoup Papa Osle. Donc comme il a suka émission na biso merci na ba internet nyos tout vos aki branché à Kolanda. Votre humble servante Janine Kalanga la souriante autrement appelée maman chérie de la presse congolaise, la maman des triplés. Donc on a Pesbino merci, ce que Michel Lili c'est Pesbino Bopé ça merci na Léo Maf Wazaki derrière la caméra. Un grand merci à toi Solange Maïka SM la réserve. Des gros bisous à toi. Un grand merci aussi à toi le vieux David Olito doux de caractère, papa social. Un grand merci aussi à toi Babi Sarah Ramazan et la Chanel, ma copine de Cathy. De gros bisous à mes enfants chéris, Gloria Glody et Grâce. Préfile les mains, de gros bisous à toi. Un grand merci aussi à toi, à ma maman chérie Antoma Kalombo, mon papa Denis Kalombo. Un grand merci à toi, à Balobi,
Pour l'équipe est belle, pour l'équipe belle pour comprendre un mot combo qui maka. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir. Tout écoutez dans le prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Papa bozali moko salete yo nangai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Oh, my, na bonza, bomo, inanga, yeah.
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.